Salut, 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 salut. Très heureux, chers amis téléspectateurs, heureux Bakeboza et Belé devant vos postes téléviseurs à travers le monde, c'est-à-dire à Kinshasa. C'est tout le lundi à 21h30, le vendredi à 8h et puis le dimanche à 13h sur Couleur Télévision Tam Tam d'Afrique. Et na bandeko bodota langa na niveau ya internet na YouTube, c'est anytime, c'est-à-dire à tout moment que bolingo botalango vérité en face et sera toujours disponible. Même na bandeko boza na Kinshasa parce que lelo YouTube ezara bato pototé to bato baza libanda Congo ne ba osalela. Il y a des fois je me rencontre avec quelqu'un ozo sangai que nga na tala rayo na zana na Kinshasa na tala roni na YouTube. Donc cela veut dire que l'émission est suivie partout dans le monde grâce à YouTube, à la télévision, Nenga Lingi, na moment Lingi, puis programme Moya Lingi. Donc c'est la voix du peuple, chaîne YouTube Nabino, soit au Betika la vérité en face, au Kuta, par épisode à Sika Ezawana, na Bandeko, Bazo Lukabaye, Wapu et Sika Tosali. Sinon, retrouvons-nous juste après cet élément pour démarrer notre émission en beauté. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Voilà, chers amis téléspectateurs, le lotoyer, pour nous remettre la bino, to copé sabino suite to compte rendu il y a situation oyo et les cas qui dernière vérité en face to cinéma beaucoup ça là vous allez vous souvenir que les aiki na couple moro yaki awa et plus particulièrement de on a biso moro ya moisi oyo yaki ko luka biso par rapport il y a situation oyo les cas na vinaye ti à côté na libala et par conséquence oyo asil boko kuta na kati sa libala na ye et bon mon qui pour la réfléchir ba tout mémoire tout mon qui neni ni de mobile na ya bimaka na kanda par rapport ya nyonso ayoka ki wana mais to ça rabino que vérité en face to ya wana karaté pour na ko permettre ba to sa vérité mais to facilitera ba to aidera ba pour to ramener moto que des ti na moment de réconciliation mais lelo par rapport au na solo là qui personnellement na de on a biso moi si il s'est fait que il y a encore de vérité oyo à bombela qui biso jour wana parce que pour na aider mutu à na délivrance il faut remettre na repentance c'est-à-dire il faut d'abord se repentir à loba nyonso oyo a bombaki et tant à confesser c'est par là net aider pour à connaître délivrance totale et il y a des choses autres à ignorer et yango lelo to ça qui lisusu appel na ye pour tous en la pour ça qu'est-ce qui se passe et on a voulu aujourd'hui que tous en a maman naie na kati plateau na biso pour que yé peut ayebi moi ba vérité mususu oyoyo et c'est pas ça qui pour que to se retrouver dans situation voilà malheureusement maman zo qui contre-temps a tineli biso de konaye pour que ensemble tout le kaboye ba ndengeni to ça là pour que to aider de la biso moi c'est oyo azali sous la vérité mususu oyo ils qui caché et dans cette émission to découvrir pour que tu vas aider tout se retrouver juste après total pour nous réfléchir un peu mais la bateau batala qui émission ôté total juste extrait ya makamling et les gars qui dès que tous zonga tous sukutana na on a besoin moi si pour que to solanaï merci.
C'est Christian, s'il vous plaît. C'est qu'on est s'exprimer. Oui, ça va s'exprimer. Mais c'est Christian. Moi, j'ai perdu mon temps, ça va s'exprimer. Christian, on a bien papa parce que vous allez la libérer. On va la libérer, on va la libérer. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as plus rien à dire? Mais c'est Christian, s'il vous plaît. Christian, mais même parce qu'on a libéré yo. On libère, non? Oui, yo ça vient, yo appelle ça la libérer. Mais lorsqu'on a libéré, je suis maintenant libre. Qu'est-ce que yo kango? Non, Kani. On a dit que vous vierge. Na bala moi si mon bala vierge, oh moi la protéger. Na protéger depuis mon mois na tiré le simba une fois té. Mais mon bali nous soyez na simba na 2 ans à Pamba. Aussi on peut essayer autres. Vierge. C'est problème on fait aussi problème parce que on est en pour soyeba. Vierge, c'est ce que j'ai dit non? Ndokio hein. Non. Je peux te faire du mal hein. Na ko salon ma bé hein. Oui, mais Ndokio. Hein? C'est quoi ça vraiment? Au moins ça me réunit. Hein? Finalement, mon bimba papa n'a sacrifié jeunesse, n'a mon bimba n'a sacrifié à moi. Pour la moi, monsieur. Tu sais combien les hommes ont le n'a pas sacrifié ça, sont passés de par-ci par-là. Si tu viens chez moi, je te tue. Je vais te tuer, ça, je te le jure sur la... Soko ni mai ko va ne Toi qui tu te vas là tout seul là, s'il vous plaît. Dans son année. T'es pas dans Non, le qui monde. n'a T'es au plan de sauter. Oh, Salima. Mon frère. Christian Vanda ko. Autant on soit là, on va ça la paix qui nous mène à soit fait passer à bien. On va ça qui nous mène à soit fait passer à bien. C'est Mais Christian. yo, nazima yele na mwana sur le chepa na yo. Mais c'est Christian, s'il vous plaît, va dans le Non, tout futa seul. mabo. Mais c'est Christian, va dans le tout seul. Je comprends pourquoi ba mibali bisu ba timara. Mais c'est Christian, s'il vous plaît, va dans tout seul. C'est Christian, s'il vous plaît, va dans le tout seul. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avons Solana Bino tout à l'heure Awa. Nous avons Madame Judith Awa, na plateau na Bisso, accompagnée na Noko. Toujours remercier Noko par rapport à la disponibilité, parce que Bisso, de tout à Solana au Liban la caméra, c'est que les gens ils sont au tout ça là, au tout Solana Batou. Et bah ça n'a pas de problème. On a plus de 5 ans d'expérience. Il y a émission, il y a club au tout ça là. Les gens ont rebellé, bah ça n'a pas de problème plus grave que Abino. Mais to eda bango na conseil na liloba nzambe pour que tous nous sabons na nzela et ba caméra peut bit tango ezala parce que to évangéliser à travers cette émission, c'est-à-dire makambo ile kara awa eza makambo batu mingi bazo faire na couper na bango mais tika moi na yo j'ai reçu un appel il y a ndeko na biso moi 16 ans na Afrique d'ici a komelenga na plutôt a benga ngate makomelenga na WhatsApp pour me dire que non papa Vincent situation qui c'est une émission on a peine à passer en haut. Mais sauf que nga na trompa qui mobile nga te que naza vierge. Mais il s'est fait que depuis na Bali ceux qui mon asangani na mobile nga en tout cas na yo ka nzoto mobile nga mabe moko bonde bazo chuba nga bilo na kati donc nazo se réjouir et na mera pe rosola na ba détail belé pour on peut essayer conseil donc pour dire que makambo toujours faire passer awa et ceux to lingari les karaboiza pour esunga pe bande ko belé donc na nzela ya moi na bino a rosunga pe ba famille belé na momoni to l'exi bino awa eza rosambu sa bino te mais eza rosunga bande ko balota la biso donc ça la vraiment très à l'aise na nyonso to rosola awa et ba caméra oyo ba micro et déranger te voilà merci et na ina nga maman Judith ne na sola ina yope moni lelo bande ko mingi ba zo connaître délivrance te na vie na bango parce que ba yebi ko tatola te ba yebi ko confesser te confession tant aux au salango pour aux délivrance il faut la confession moko totale. Pourquoi? Parce que yo bomba aspect moko le but que non aspect o ezala important na lobango o eza importé zango or que aspect on ozo bomba ne yango na place de délivrance na vandi. Donc na mambitali surtout ce comme na domaine la spiritualité ko linga robombela batu likambuté. Donc oyo to sola ki wana je pense que le lo va passer faut ba yebango mais to sola ki faut va passer ba yeba qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la vie nayo parce que oyo raconta ki biso na présence ya mobali nayo et toi et moi on sait que après avoir reçu là on sait que ezaki moi belé pour mamaki et tant on luka sanctification on luka délivrance il faut tout dire pour que ba pasteur na bande to sala bango to yeba ningi to encadrer yo pour que biso to za wana te pour to encourager boka wana mbali nayo. Mais tout ça, on a pour tout le 5 on ne peut que le faire soki kaka. Ou biso réellement
Makamunini vraiment il est cas qui n'a fini yo pour que tout se retrouver lelo a na katia club na biso ya vérité en face. Na peso sombote bonjour. Voilà. Tozongi moi mukie parce que papa le noko nengazawa à prendre makambo mais à prendre en général, c'est-à-dire à côté et puis en profondeur, mais sur le web qu'est-ce qui s'est passé dans la vie nayo toujours moi mukesima qu'est-ce qui s'est passé dans la vie nayo avant que mobali nayo oyo abala yo ayana Kinshasa et là on ne sait pas ça qui Balanga, merci premièrement pour la parole, merci Ndibo Mbinga Susu na vérité en face pour ne pas susu ko bimiso etikalaki pour na ko mikanga te donc ni tellement nazo mikanga na mona ils ont reproché ngana ma mebele mabe donc on a qui disons ngi susu awa po bo mbeka suko sunga ngai za kana mbali moko excepté Christian pour ne ko vivre nae. Et ça dit que bon na ko lukawana amaki a déplacer kende pays moko ya Afrique. To yebi histoire wana nyonso. Siko ngana ngeka obisa biso na absence ya Christian okutana kana mobali. Oui. Mobali wana okutana kana ye. Ezalaka c'est-à-dire mobali wana yambaka bolingo ndenge nini. Ezaki bolingo mo bozo sala ba jeto mobali wana penza zaki ko considérer comme moi sinai. Bon mobali oyo to on ka longa limbisanga mobali o a diverger ki. Bon Yéwananda de Vierge Kingai, donc considéré comme réellement bolingo ke, naza moi sinaï. Ezaki pena bolingo penda et sérieux. Il y a sérieux. Mais na part nanga nazo ke ma bolingo sérieux parce que le mec qui nazaki na mobile nanga déjà. Pour nazo ke nazaki bolingo sérieux, donc to kumba maki bongo. Pourquoi ko ça, to ko ça to sala kinai. Et en retour yepé abanda ko sala part na yaki mobile. Oui. Que bashi soin na yo soin nanga zo prendre soin nanga zo kipenga très bien. OK na rapé na ndaku na ye. Na rapé kuna to kutana ka de tout ça la nyos to ko sala nae. OK. Autant la moyen que départ tant la moyen que départ mbali na ngezo mbali nanga komi koya ndi na moyen que c'est ni na kata relation le quoi il y a considéré qu'il y a un ya solo bon ça là qui passe quand même pour que koyebisa que na lini na bala mbali na ngaye et déranger qui est déranger qui est bon tout ça qui peut te croire que ça na moment wana naki kozonga na ça yi nini oboko ça na moment wana tout ça là il y a un rapport donc jour yo la kai ko zo ke bala tout ça là qui n'est rapport ndé ko tika na tika qui est na kozonga ndé ko ça ko ça ko libala na yo ça la ko procéder yo na maman na bino na maman ndé place te ko tana te ko ça ko libala na Christ. Et problème tout ça nango eza problème oyo s'est passé à chambre na ona Christian tant ce que bo sala ki yango na yé avant boyo sala makamna mama makamwana ina yé otikala ko yoka ba douleur wana ti na tikala ko ke lokoti na santa ke naza très à l'aise donc et salama ndenge moi sino son mobile ba sala baza na mobile na et yé tant a libéra ka lo ba no bon kene na yo keno bala tout ça alobaka maloba ko ya ko loba nanga kende bala total la considérer comme vraiment parce que pour nanga na nos on ma bolingo pinzati ina nos on ma bolingo solo que to zana ya naza moi sine réellement oya bomisaki et tant au Bali tant on a Bali vous retrouvez tout ce qui s'est retrouvé au moment na Christian oui tant on a Bali na komi na ndaku bon nous c'est ça qui n'a bien mais bonheur ma ko vivre na lit conjugal mais à la quitter ko vivre mais sengwa lit conjugal les a quitter na Christ. Et où est-ce que ça l'année? Na moyen que nazo mais ça na bon moyen que c'est mieux na libérer Christian dès na qui ko zonga c'est pas les mêmes garçons même quoi ko vérifier si réellement eza bongo o vérifier nini na vérifier ceux qui ne na yoka que pas Christian ceux qui na yoka ngo soit pas na ya au mona que dès na zala que pas Christian eza mabe makasi que pas na non senti que non senti na za à l'aise nazo ka douleur mon côté pas si mon côté c'est tout ça les rapports. Donc, si tu comprends bien, avant il y a une émission à Bisso, on ne déjà pas à Moutouana. Oui. Donc, tant que tu pas Moutouana, Monique, et pas Naïzo Salama sans problème. Sans problème. Et Monique, mieux vaut y en a Christian Bokata. Tokabwana, Natikae. Et tant que vous avez vous salon, et pas n'imagine moi si moi bala bimanaï du sous-soupo. Tout c'est là qui est moi aussi. Andima qui n'a pas, mais on a ça parce que na posa na confirmation.
na yeba si réellement ezaka onga na yoka ke pas Christian na zo Christo na yoka pas na mais na moni ke o na yoka pas Christian so pas na pesa ndenge mususu le contraire pas na zo vivre vie normale vie bien dans un rapport très bien très à l'aise na yoka ni douleur mon côté. Retrouvons-nous juste après cet élément. Merci.
Voilà. Je pense que l'histoire, vous comprenez déjà là où nous sommes. Tout est qui wapi, tout ça, psycho. N'engala pose question moro. Je pense que nous allons limiter ça parce que je pense que peut-être tout tu vas laisser mais moi nous ça colis et ya bon maniza susté to yebinyo sonné les autres décalés dans la chambre nous tous en respect na yo. Mais n'engala tout nos questions moko zana biso pena zana nga sincère na question n'engala tout na yo. Est-ce que exacté après avoir couvert un chrétien, on peut comprendre que bolingo na yo en fait ils ont sous chrétien ils ont mutuana et que nyon sozo lo baona que ya chambre ozora mu chrétien côté pilipili mabe mais so ok pas ndeko wana ozora bien. Exacté que après avoir couvert la chrétien on comprendre que on irait bolingo déjà c'est que non pas ya papa ou to oyo zaki na en fait à diverger. Ça n'a absolument pas sincère. On voit que bolingo vraiment ezaki pas moto à remplacer chrétien. Bolingo n'engé ezaki pas chrétien. Donc au moins que non rendre chrétien à l'aise. Ni ça qui na ya on a sepela qui se mina ya awa pour na zo moyen ko libérer chrétien. Pour na on ngé comme si nazo kanga chrétien. Mais tant on zo libérer chrétien. Personnellement pour na yo moko obimina mobile ki obimina mobile ki mabe. Otunaki mobile na question morote pour goyer ba qu'est-ce qui se passe dans vie na. Na tunaki ngabi pourquoi so ina bimina mobali na ngo abala kinga. Na yo kaka toujours mabe. So na bimina yo nazoka ke naza bien singa lobi. Réponse na pesa nga lobi na yebi loko nga moko na salaki. Loko pa salaki. Yebite ni na salaki na nzoto na nga pe nini atikaki. Et au moment où nous parlons, nous continuons mon anaï, au Kendara panaï, après avoir coupé ça, ok, aïe moi bilo ni na sala qui n'anzoto na. Mais Kendali sous parce que comment est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on vendre na mituna, c'est na ko kende ko zonga sous na famille, na sola sous na famille to na luka basala nzambe nde basunga. Et yé moi personnellement yé malobanezani après tout ça, yé pour ça nezani. Ye posa na ye ezake nazonga kaka tozala na ye kwa mwasi na mobali donc cela esenga bisaye eza na mutu mususu te akozala nanga pembeni to mutu akolinga ngati na seki na ozala pe à l'aise te asambela wapi rôle bani église n'est comme tellement ça na mutu mais c'est diabolique qui m'embozo le bana on a tout nous sur asambela wapi. Comment mobile le ballon qui est ce mobile nous sur kutana ya par ngayo yo ke lo TP effectivement moni pe 100 millions à li balana c'est que dans ka bato l'église ba science occulte au mona ina ba bloc wana na de bozo fa na vraiment bon est-ce que au moni na ngote est-ce que pe ko kanya tam ko mona ngote pour ça nous ani pour ça na ngasko na osinga na basala nzame basunga na za la délivrer. Et au cas où vous a délivré, je suis prête. Il y a que biso to aider pour que on a papa Christian. Ce qui papa Christian a dit que au commis délivré que tout ce que ils ont bien au ni mabo besoin ça donne papa Christian. Non lingate. Au lingate. Au lingate ne yo muto bonga na déjà. Non lingate nazo na papa Christian te ni na yepe garçon te. Ce que au boy papa Christian peut. Parce que nous mimona kingani na sali mabi yeska ko sala nga mabiti yazaki na confiance na nga ngai na trahir confiance au pesenga c'est que bolingo ezaki na ya motema te ozo boya mbali ka facilement boy hein culpabilité mutezo le biso boyo comment bon culpabilité les autres parce que na ko kalisuti s'il vous plaît donc tozongi pa na yo s'il vous plaît aussi ma micro. Question le besoin de tout na niveau de famille parce que elle nous a appris que azoni azapa na bino mikolo vu mama kablezo leka na niveau de famille comment vous avez géré cette situation et puis question mi bana tuna est-ce que makambo a expliqué biso awa bino bozo au courant na bon azali mwana kasi
ndenge yana biso atindaki ngai yao mpona yoka makambo oyo elekaki yango nde sikoyo naye koyoka makambo oyo epesi biso soni na kati ya libota makambo moko ya soni mpe soni likambo ya boye mobali oyo apesa biloko na ye apesa bambongo na ye bon na mutu oyo apesa mbongo te azolakelo mabe bongo oyo apesa mbongo ekosuka ndenge nini bamakambo ya boye eza nde tozonga na famille mpo tokende kosolola mpo soki tofandi awa tokozwa solution moko te tokende na famille tosololi nde nsima mpo tokosolola soki tokende na basali ya nzambe toke kosilisa naza na eloko ya koloba te vraiment mpo mwana apesi biso soni tokoloba nini na miso ya bato eza makambo ya soni ya pasi mais histoire wana ya ke oyo ya liboso quand même aprenaki yango oyo ya ke akendaki bokoko tout ça banini mpo bazongisa nzela na ye ya basi ekangama quand même aprenaki yango oyo ya liboso moto ayebi secret ezali mama oyebi secret ya basi bamama nde bayebaka yango ndenge bakendeki bamama nde bayebi secret wana ngai noko na koyeba te mais lokola ekoyi boye tokozonga nano na famille na libota tokende wapi kosolola soki tosololi nyonso wana yango nde tokozonga na basali ya nzambe. Voilà, merci. Mais ce que par là, par là, n'a comprendre le mot Judith, c'est que histoire où il y a problème où il y a maman wana bokoko wana bando salisa yo. Donc si on comprend bien, Isaïe nango te que maman wana sali musani mabe parce que biso tondo quand on est peut-être biloko wana maman sali là qui ont peut-être boté là qui au problème wana na lokuta et vandaki. Donc si on comprend bien, c'est comme si maman wana zaki na problème, te problème ezani yo na mobali no wana liboso. Bonga pe na kanisa ki ezaki mama wana. Ezaki mama wana te. Tana yoko ka ko réponse au mobali wana nda pesaki. Na koloba kezala mobali musoko ko vivre na été sangai. Ne peut pas comprendre que si nous sommes ko vivre na kati nda kuna na foyer nanga ezalaki pas ezalaki ye. Et réaction à papa Christian jusque là depuis Bobima. Banda na tito bima wa tout le monde en a raté. En tout cas pour le vélo côté, appelle n'a pas embarrassé. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que vous avez compris la situation. On a passé parole à conseiller pour tout le bateau comment procéder à l'écart parce que confession en âme ici il faut dire toute la vérité pour la voyer baba on se retrouve juste après pour tout passer parole à ma pasteur. Merci. Après le confinement, voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda, 6 avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamou, quartier Matongé. Référence école de navigation. Des appartements de qualité avec des chambres bien équipées, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude. Le courant électrique est permanent avec des panneaux solaires et des groupes électrogènes de grande capacité. La sécurité est assurée par 2 mètres chiens. Location de voitures. Chez Roger Vunda, c'est le service et la qualité. Pour tout contact, 00 33 69 57 39 746 00 243 85 205 72 71. Chez Roger Vunda, le Wi-Fi est illimité. Nalobi, hein? Chez Roger Vunda, c'est le service et la qualité en chair et en os. Merci Cordon pour la parole. Bande konanga. Bible zoloba kosangisa nzoto. Libanda ya libala eza lisumu bato amona ngo ba aventure. Parce que tu ne peux pas imaginer désir nzambe ye moko asala et comme la mutu mabe. Dieu sachant
vérité réalité oyo s'est passé entre l'homme et la femme na bosangani na bango bakomaka mutu moko ayebaka ya tout esprit elekaka na kati bato bazosala compensation ya makila ya tout bazokoma mpo bakomisa ngo eloko moko. Mais les gens blaguent avec ça. Ya kokende komeka nsima na ke kobala kote mosusu. Conséquence yango ye kokoma ezebele bamema mabape na bamabota na bamabala na bango mpo na bosangisi ya liboso na bato mosusu bauta nango bakenda kozwa bamalédiction. Ça, ce sont des malédictions que tu ne peux pas dire que malédiction sans cause. Ou eza na cause. Cause ezali. Ndeko na ngai ya mwasi cause ezali. Nyonso tosalaka na sina moi efutamaka na sina moi. Parce que mukolo kutana na mobile bokenda kosala makambo na bino mama azalaka te. Noko mpe azalaka te. Ata mama azwa deva ya kokende koluka bukoko koto kenda kosimba bisimba simano wana azalaka na yo te. Toyebaka ntango osalaka mabe mabe wana conséquence nango esimbanga na ba innocent baye kokutana na mabe wana. E relation nini oyo mutu akoki kosala ememele likama na nzoto na ye na sentir bien te. Ce qui veut dire nzamba asala yango ndasala yango malamu te to yo mutu obebisa eloko na yo. Et quel est ce mari là? Et na lingina fungula eloko moko bien aimé soto balaka base nango yango wana oyo komisaka biso une seule chair. C'est ça oyo ezobe soki yango te nazo mon importance ya libala te. Comment tu n'interagis pas au kangami na libala wana eza ba mascarade. Et ce problème ici soto gérant malabute et créer comme infidélité. L'infidélité tango yaka eke kolokota pe maladie baye ko sangisa ngona kati ya couple. Maintenant ma sœur azozo a décision ya olobaki na tiki. Parce qu'on a continué na Christian comme toi salé mabe. Mais tu n'es pas venu chercher à réparer mabe. Tu n'es pas venu chercher à arranger na mobile oya toka wa bimisa motoki na ye kwa komiso mosi. A plus forte raison zananda kwa libalo ozozonga na kende komeka. Soki na koyoka ne na zoyoka koto. Mais ça c'est que ça c'est quelle infidélité. O sale loko na mutema mabe. O meka. Eloko wana ba meka kango. Ça c'est drôle. Okuta ba musoma mabala bazotala biso. Nakina no komeka mobile nanga akala wana. Mobala akalomeki po oyanda kwa salini. Ma sœur. On est comme les sous inconscients. Tu le fais avec conscience. Tu le fais avec conscience. Tant que tu komeka c'est conscience ça est baïké na bimi libala na ke komeka côté mususu. Et oye salama avant libala on peut comprendre. Mais mariage déjà OK komeka confirmé. Mais après confirmation aussi solution ndeko na sakanga singa na ye parce que tango bosangisa nzoto na ye mukolo liboso singa kangama déjà o matoki ta sakanga singa na ye lelo to boye singa kangama eza na maloba te na ya koluka délivrance nde olobika ka bongo délivrance paye te. Ba délivrance mususu elekaka na ba sacrifice. Sans sacrifice au cause de délivrance en pété. Pour la désir à quelques minutes et au côté ça peut passer dans l'ensemble pe na ba sacrifice. Ba sacrifice to sundulaka bambetu to sundulaka basi na biso. Otiki kolia pona mutu moko boyazo lobiko pona busoba o ya sala. Bino nyonso bokomi ko subir conséquences. Non ka zolba soni c'est soni pe ya soni. Libote za na soni. Ma sœur. Ata yo mutu zo sala unanda kwa libala.
yanda kwa sepelisa kaote ozokenda na bato ya libani conséquence za trop ou tard oyo kolono okobuka bien aimé okobuka. Ma sœur, nous sommes là pour t'accompagner. Si réellement katina ozala pour sa délivrance olungana borgance ono zanango kena lingi ko yokisa Christian passé problème eza Christian wati problème eza vie na yo parce qu'il y a ça lobi ka to ke yiko ato tiki Christian OK côté ya Gédéon ato ke pandombol o ko zala kaka ndenge wana ko changer ba tunde solution te katina yo fongola motema zonga na ple obanda ki pona ko résoudre situation na yo ya sakangi akangi tango azokanga susi na yo ozala na ye yo po lobi ke na ye pe na kozala na ye lisusu te conséquence ye na oloba mingi te na suki wana. Merci pour la parole. Et je sens parce que mon yaya makambuso abimisaki na ona kino ya minene. Obimisi susu ya minene susu ezo lekilanga ti suko ndenge na vandi awa. Elobe na ngata papa na nga pasteur abi. Ba mekaka eloko te. Comment pour ani tango yo mona eki eza mabe. Ozongi lisusu na kende ko confirmer. Pour ani. Poza ki na posa mobali wana lisusu yango zongaki. Poso ki na posa na yo moko okomi kulukela yo moki basanze basunga ngai na sala eloko na saki eza mabe. Obimi na olibanda na kutoke obimana na mobali mususu. Pozongi na songa lisusu mpona contrôler nzoto eza na sensité ma sœur. Pour nini? Pour nous ça makambo eza bien te na yo moko ebake ona osala déjà ezobima na mabe na ngai moko na lupe misoni na libota na yo. Lelo so mbana soka semani. Ayi bata passer kanga nini na sami kangeli soki nini yango na kati pe alobi na opeke ndeza bokote mususu oke oko sentir ngai oko sentir mobali musute ka ngai yo moko sosola kite po to so rapide so to so rama kama so na lo yenge kaka muto mbas likamo eza normal yo son ka na ndenge na yo siko li bata passer zo yusulu ko ba cérémonie belé pour na osala délivrance wana muto azolanda ngai eloko kosala ngo te ozana mobali kolinga kutu te obimana mobali avant mariage luka mobali wa lingi yo albi akobala azelaka ti bokosala mariage ndo bimi na ye mais o aza deya ke abia kobala me abandi kobimana eza na ebandeli wana aza mobali te alingi yo te tande ndenge sere na biso ndenge akomi likolo po anini amekaki yango libanda ameki aina ona ndako zo sima tabi na ngana zonga lisusu oni omuna biloko mayoto oke osaka na ngo lisusu opesi ngana opasi. Merci nzamba sunga kaka. Merci na parole cordon. Merci pe ndenge nzamba sangisi biso na mokolo ya lelo na masolo kitoko boye. En tout cas nzamba so apenda lokumu. Maman, vie ezéloko moko ba mekala mote. Vie ezéloko moko ba mekala mote. Donc tant ozo sala likambo fo yeba ke likambo nini o nga na osala na vie. Pas quel que soit pas si yozaki nango, quel que soit comme il lozaki nango lem so ko se sentir mabe et pas ya ndeko na biso Christian, quel que soit falo lokaka elongi nzambe. Falo luka elonga nzambe parce que bato tout ba ya na makolo ya Yesu ba mi kufa pasite oye eloko bande ko luka eloko nde tozo luka soko ye et pas nzambe eza facile à ozonga po ngana yoka pe na mona bato ba tromper zati mais ba bota et pas nzambe wana nzambe azaki na facilité ya kopesa yo oyezaki besoin ya motema na yo soko luka ki déjà elongi na ye. Lazare akufaka parce que famille na ye bazaki na mawa Lazare soki ba nzambe Yesu apusana ka pembe na bango te mais matanga na inga epanzana te mais ti ba pusana ka pembe na Yesu yango mun matanga epanzana ka
donc matango eza kati ya vie na yo nzambe pas capable ya kopanza matanga wana pourquoi okeluka kaka bato ya mokili pourquoi okeluka kaka bamama oyo basalisaka bato nzambe wana otyaki ye wapi mama zonga na se ya makolo ya nzambe nzambe akosalela yo oyo ezali ya minene oyo mpe le mosusu posa na yo oyo okende koluka ngo libanda le mosusu otikaki ngo mpe na kati ya ndako soki okonfiaki nzambe na yo moto akolaka na conseil bilanga ekolaka na mai mibale malamu na mokili plus 243 99 65 60 884 wana ozwinga ndombola ata masola kulisi to baconseil ya kulisi toosolola merci nzambe abomba biso. Merci beaucoup bandeko na ngai nzambe apambola biso baye tozoloba na bino baye bozotala biso apamboli nzambe na bandeko nyonso oyo bapesi biso toli yambo tozwa maloba tozoloba likambo ya ndeko Judith parce que toza na ye nayebi ke likambo ya Judith eza mpe likambo na yo esika ozali balobi soki otindi mwana moke na ebale atoki mai kotoka mai pardon eke aumeli yebake kalebasi epasuki azomona te lolenge nini akozonga koya kopesa sango epai ya baboti oyo batindi ye en passant na monoko ya mboka moko nayebi na Congo balobi soki loboko eumeli na sani yebaki misuni esili etikali mokwa moto azoluka koma akoluka esika nini akosimba mpo asi retrouve soki Judith azwi insister toujours ya koloba Christian te parce que l'autre là nga nazo considérer ye te c'est un humain moto nzambe akela makambo ya libala na considérer ye te parce que c'est un triche soki azo continuer toujours koloba ke Christian libala basimbelaka ngo fimbo te libala batindikaka mutu te libala baforsaka mutu te libala pe balukela na lolenge oyo ekomeli na niveau oyo en passant ndeko Vincent lobi likambo moko ya mutu ya alobi premièrement bon moi ya Judith kozonge pa ya Christian mais ce qui kaka phénomène wana système wana mystère wana makambo wana ezo continuer raison mosusu ekoya bakosala eloko moko te ce qui est important na makambo eza likambo ya losambo Bible ezoloba mon peuple périt faute de connaissance na Osée 6:4 tozangi boyebi nde sumu oncle alobi famille soni mais nga la koloba ke komba nzambe fingisami koleka par le oyo ba bénisse bango na église bazana bisiko basambelaka lelo oyo famille oui mais komba nzambe chami wapi oria mulolo babetaki par rapport ya bo umela lelo susu ko umela te bolingo eza lokola miel soki obuta petit doigt okosukisa koplonger 5 doigts nyonso bolingo bamekaka yango te bolingo baaplikaka yango nzambe amekaki biso te amekaki kolinga biso te Dieu nous a aimé tout court yango atindaki Yesu donc biso pe tout omekaka kolinga mutu te mutu balingaka baapprochaka ye koapproche mutu baapprochaka mutu te po aza nango me baapprochaka mutu po azali kozala ya mutu nde esisitaka bolingo kati ya mutu me soki oapproche mutu po aza nango lobi ntango ekozala te bolingo ekozala pe te bolingo mpe basombaka yango te mon frère ma sœur ozolanda biso Judith azwi courage alobi ya ye mwasi ya kolinga mobali ya kolinga bandeko nanga batalaka pe baponaka mais nyonso pozala na solution pozala na okoya na esika malamu il faut ko associer nzambe parce que Bible ezoloba na Isaïe
Malheur aux enfants rebelles, car ils prennent des résolutions sans me consulter, moi Dieu. Donc, moutonio ça la radicalement sans que consulter Nzambe. La première des choses, c'est la malédiction. Malheur. Malheur est comme la caille. Mabe comme la caille. Pourquoi? Parce qu'associé Nzambe. Judith Akanisaki azomi sunga. Mais ba sunga Nzambe. Nzambe ndem to sunga kabiso. Soki abandaki na Nzambe ke mobali nanga déplacé. Situation on a zo vivre. Peut-être même problème il y a Christian et nous allons décanter les bandes. Or sur le plan spirituel, ce qui tokei na mozindo makambo o ya salaki yao. En passant kutu, il paraît azako sunga pe Christian na mbongo nezo kuta na mona mbali yo. Et cause la pe facteur ya kokanga penzele ya Christian na place a évolué. Ko kende ko tricher te po ozwa o ya ko sunga na ndako. Non. Ezala mibali basalaka yango mwasi mswazo pese mbongo po ya sandako malédiction mbasi basalaka mobali msusa opese mbongo po ya soi-disant ko sunga ndako zo sunga ndako te Nzambe basungaka ite tikela Nzambe charge na ye tikela Nzambe charge na ye c'est pas pour rien Nzambe bazolo na Bible que déchargez-vous sur moi tous vos soucis car je prendrai soin de vous. Et c'est pas pour rien Nzambe bazolo bakaka na Bible alubi faites connaître tous vos besoins par des prières, des supplications. To yeba kamakamu wana te. Bagaf mingi salemaka ezaka kaka biso ba chrétien batu to yebi Bible. Mais bato mususu bazali bande ya Biblia ba yeba ka komi kebisa ba yeba ka kotambola na lenge o ezo salake lokumu ezonge pa ya Nzambe et puis lokumu ezala pa na ye moko tope komi batela na ye moko. Notre souci à nous vie à chrétiens à la malam, vie à Judith et ça la malam. Quant à nous, peut-être, on peut se concerter entre nous. Kokende koluka kosola na frère oyo, asali tope oyo, azo compliqué via Judith. Makamba libala, je me réserve. Tokolobelango peut-être après le temps. Mais notre souci à nous, de sauver d'abord la personne qui souffre. Akoyi kozala bien privé ya mutu moko boyete na ndenga molili, na ndenge ya mabe. Azalaki oyo atangamaki mukakoswa po na Christian mais lelo oyo ekomi mutu muswa banda ko beta tolo totala sokinga bandeko mbongo mususu toliaka biloko mususu tozwaka yebaka ko sambela po na biloko wana etala mutu nini ozo tsene relation nyonso babetela ngo tolo te relation nyonso babimisela kango mobimba na yo te relation oyo mutu abimisaka nyonso zaka relation ya yo na Kristo parce que sauvaka molimo penzoto. Mais il y a des relations, il y a quand même quoi foncer, quoi trister, créer séparation, na Saint-Esprit, et puis quand ça mutu même na kunda, tous à la prudent, otoeba komibati là, et tous à la nabukebi, poto sala ete to tombola kombo ya Nzamba, Nzamba pambola biso. Voilà, je pense que tout ce qu'on a conseil, il y a comité des sages Nabiso par rapport à la situation tous en mais si je comprends bien, c'est que Biso la vérité en face pour nous d'abord Mouta a bimi sa vérité comme le nom l'indique et puis par après d'être en réconciliation. Et question n'a tout nous maman na Biso la présence il y a oncle Nayo parce que tout le monde qui tout ça là tout solo là de mongo ya yo azala poto yeba comment on va vous aider. Et tu penses que nyonso oyo bomba ki obimisi to eza l'élément mususu oyo tu te dis que obibo o suna bomba parce que biso siko to bana musala na biso na yo on te to tuna est-ce que za obimisi nyonso o biso toujours c'est dans la ngambo na yo bimisi nyonso etikala kiangwana et ko déranger ngai par rapport ndenge na ndeko kaka na yeba nini ndeko mema cause wana po na koma ke na kati ndako libala na yo avant beaucoup dans au tambolek de sous na mobile wana pour le goyer ba soki effectivement problème eza wapi et c'est après mobile na vouer mon amné que yé moka yebini na sala eza na mobile mususu te à Paris mais oya boko ko wana ezaki na problème te eza na problème pour Christian tikala ko yeba iloko te Christian tikala ko yeba iloko te à rapport à boko ko wana tikala ko yeba iloko te. Si vous biso tongi to edo mais ngana poser question est-ce que oko aider biso to lukato mona mobile wana oyo bozalaki na avant oyo la personne toujours sur la est-ce que oko permettre comme ma biso ti et pas na to lukato sur la même en dehors la caméra
Oui, non, c'est pe la bolukae. Bolukae, bosola nae. Ye mo pelu aye ba nini akoyo ko yebisa bino. Wana esala nga pe bien bosunga nga makasi. Mais ce que biso vérité face au kaboto panza mabala batute. Dans le sens que ceux qui yo lobby que to aider yo pour to que detina mamba délivrance mais ceux qui biso toza na ngambo ya divorce c'était toza na ngambo ya réconciliation. Est-ce que pour fongola mutema wana que ceux qui to réussir ba posséder non surtout Lukasu papa Christian pour que tous ont ça bolimo. Ngaza suna problème te ceux qui papa Christian kondima kolimbisanga. Na problème te. Na problème te na ko se milliers na ko mikitsa ko senga e pardon. Mais lo ngana o senga kaka ke. Basala nzambe ba accordé ngani ba pesanga na zwande délivrance na nzala basala nzambe. Pour une question de délivrance et sunga na vivre sous malamu ya koleka kati ya bana na Christ. Voilà, chers amis et téléspectateurs, je pense que tu expliqué déjà Nyonso, situation n'engini s'est passé awa. Je n'aimerais pas faire moi répéter le mot awa, mais sinon biso nangam na biso, nous allons essayer un peu de travailler d'abord avec la dame. Tout le bateau yeba maman j'ai dit ni trop ça là. On a ko binisaye na kati ya makambo toujours yeba parce que mon kina biso vraiment bébélé et après on verra s'il faut encore revenir et pas papa question. Sinon je dis merci. Avant de revenir sur le programme de la Lelo, de prochainement pour les différentes choses. Merci beaucoup. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche. Ils ont traité l'imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous les ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata. Et puis, pour ça, il y a un sérum où ils ont enrichi d'acide hyaluronique. Tous les ici gel douche. Tous les grand format, petit format. Ils ont mis à paille, ils ont adouci la peau. Tous les ici cheveux. Oyo ezo kolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezo kata na pamba ba suki na ba teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs ko ça na ngona huile na ngona bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tous la pommade Diazolex, ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en eau. Tous la crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en eau. Tous la Diazostimule, où ils allaient produire ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, tout, maladie, l'auto, méamycine, crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa makasi, énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA.
laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de l'ébauchon et ça a mis à partir de la nzete et à bon cannabis au Congo. À part les si on a si côté de la bino, tous les maladies qui sont traités ou tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le qui si on peut se rappeler, tout le monde robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution à problème na yo. Parcelle à vendre à King Kolé, 20 sur 20 à $3,500. Site cadastré avec numéro cadastral à chaque parcelle avec avenue et direction bien tracée. Référence entrée cimetière de King Kolé. Maison José Makila à 2 km plus loin, voire 100 maisons Mouzito, cité de Médecins, à 10 mètres de la moto ou autre véhicule. Pour tout contact, 089 64 54 568 090 63 62 286 et le 081 68 55 231. Parcelle à vendre à King Kolé, 20 sur 20 à $3,500. Site cadastré avec numéro cadastral à chaque parcelle avec avenue et direction bien tracée. Référence entrée cimetière de King Kolé. Maison José Makila à 2 km plus loin, voire 100 maisons Mouzito, cité de Médecins, à 10 mètres de la moto ou autre véhicule. Pour tout contact, 089 64 54 568 090 63 62 286 et le 081 68 55 231.